On ozomona o bazo uta boye baguti Kinshasa. Bazo kuluka biloko koto. La souffrance ba maman oyo. Ne ba bandi awa bazo kene ti ba musuba uti masina njili limbansek ba maman bango. Menzeleza mabe. Nzeleza la kitoko awa bakozwa moyen de transport et kosunga bango. Eza na risque mutako kuya bozo bakati bat bakuya ka koto. Bakuya ka. Amona mutu akuya na koli. Wow. Na koli afina ngo batoko zo batwa mboka bayeko na ngona trop tard collecté mutu se sauver. Ngapenda témoignage liboso papa na kuya awa. Nzambe likola zomona ngana kuya ka awa na kobima ka bona chité pra. Kifunde kuya tusiasi tozaka na papa ayambi ngai ayabimise kifunda. Oh là là là. Papa toyaka kande mama zoloba na pasi kaka misali ezate to souffrir to nyokama. Soki ovandi lokola Kinshasa na biso to kokate to landa koto ba pondu misili bakoni to yaka na biso kwa to sunga bana kaka balia kaka kaka. Fantastique Info TV, magazine au business. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Ah ouais, tozali wa pero expliquer balanda fantastique info. Pon oyo tozomona mboko na biso mbongo ebele mais c'est la population zo leke ebele awa. Ah tozali wa pingai na yo mbuta mafuta. Ah on est papa lycée toza au moins na Sibantaba. Sibantaba boka pe ya ba mayo zomona maya dimidini. Yango kaboli commune Congo central la commune Anseli. Par manque ya muta kusunga kotoyo na la population ya mamuso bazoya awa obakata awa yango biso mutu batamboka sala ba boto to traverser. To kati yango na total yango parce que là ça fait très mal ya komona. Citation ba pont ndenge ezali ya makiadi. Donc na olobi la ngambo soko zali wana to Anseli. Anseli. Ah commune Anseli. Ah commune Anseli. Soki ka to kati wana de komi Congo central. Komi na Congo centralement. Tala ba maman ozomona o bazo uta boye baguti Kinshasa. Bazo kuluka biloko koto. La souffrance ba maman oyo. Ne ba bandi awa bazo kene ti ba musuba uti masina njili limbansek ba maman bango. Nzeleza mabe. Soki nzeleza la kitoko awa bakozwa moyen de transport et kosunga bango. Eza na risque mutako kuya bozo bakati bat bakuya ka koto. Bakuya ka. Amona mutu akuya na koli. Wow. Na koli afina ngo batoko zo batwa mboka bayeko na ngona trop tard collecté mutu se sauver. Maman bango bazo souffrir magabo. Ah là 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 là. Ça les até bango bakomolesa libota. Maman ngo bango. Olesa libota, mibali misale zate. Maman ngo paza preta musuza koloba ilobawa. Mwaete papa nanga nyonso tozosala boye pona nyonso tozosala boye pona bana batanga bana kolia mibali misale zate lem somona mobali avandela yo kaka boye moya kosala ezati soki akei azozwa eloko te yango malamu kutu ya tikalaka na ndaku ngai nayaka boye naye koluka mwa masango to mwa koni siko nzela ngo toyake baisaka biso nzela pasi. Voilà, ça fait vraiment de l'ongola nini. Et Foumezo Sawana, voilà, l'ongola y voilà. Très bien. Alors, maman, le combo nani? Bon, combo nanga mama tete, na vandi na changu. Na changu, na kimbanteke. Ah oui, on sala nini parce que tout le monde pense qu'il y a Timataba. Bon, awa ndenge ezabo itokota kazamba kwa kosomba biloko. Le msusu pondu, le msusu masalo kwa toza periode ya masangu. Ngana za kopera na teka ka plateau, mama plateau. Neti boto kosomba masangu. Tolanda ka moins cher. Donc batela kabiso moins cher. Yango moni soko za na 10,000, oyi osombi mwa biloko ke kuna ibotelo ata mwa 5,000. Yango moni tolanda katoyaka to sombi to kepe koteka. Jusqu'au collier yango yango ozwi déjà. Collier yango yo nazwi nazokende balé na lemo.
donc makolo pe lisusu kaka makolo pe kaka papa wana makolo otiti na mboka nini bo kimba teke na se Somé na mboka. bo na sombi na mboka ngo kombo na ngoni Bantsile muwa. des maisons des maisons na kati oyo mwana nao oyo mwana na ngai azwaka ye po ya kotika nga tomema ta mwa bakole mona na mwa moke. Oh là là, histoire vraiment ça. Bon, bah tu vas commenter des baromons dans la ndela fanda. D'après c'est du boton vraiment. Merci. Maman mbote na yo? Mbote papa. Kombo na ni mama? Ma Chantal. Ma Chantal la mono zo kati sa ubangi pa ote. Na bangi papa. Ah. Nga penda témoignage liboso papa na koya awa. Oh. Nzambe likola zo mona nga na koya ka awa na kobima ka bona chité pra. Kifunde kwe tu chance tozaka na papa. Ayambi ngai ayabimise kifunda. Oh là là là. Papa to yaka kande mama zolo bana pasi kaka misali ezate to souffrir. To nyokama. Soki ovandi lokola Kishasa na biso to kokate. To landa koto ba pondu misili bakoni to yaka na biso pa to sunga bana kaka balia kaka kaka. Bongo mama Chantal uti na mboka nini? Uti na Kinshasa en fait quand babita na seri déjà. Oyo uti na commune. Biso to uti na commune ya Kimateke kaka? Te biso to za na mokali. Na mokali mokali ka kimbanseki yango wana to uti na kimbanseki kaka. Na quartier D. Yo oya kosala nini? Tala ya kaka misili te papa. Yo luka misili. Misili pondu tokotaka yango wana. Misili de ya makasi na yo moko zoluka na zamba. Topesa ba droit pe pondu pe tosombaka. Topesa mbongo. Misili po pesa ba droit. Topesa mbongo. Ah, vraiment courage, vous avez maman lokumu. To sta ndeni papa tala la pasi. Tande to konda to kuba. La pasi ningi to sala maya nzela. To kokate to kubi to kondi ba distance mulai to kokaka te papa. Merci beaucoup, courage manzama pambola bino. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. To linga ki mato la sabino citation ya pont oyo e bengami na pont ya Simantaba. Donc vous allez pont et traverser Kaboli rivière et Kaboli commune il y a Congo central et c'est quand maman habite à Kuna et de l'autre côté Awa tu allez lancer. Alors besoin na mai ndenge ezali mais ce qui fait mal citation il y a pont o ezali Awa botala bino moko maman me ko témoigner à Kenon à Kwea Awa donc ça fait vraiment très mal o tozo senga sensibilisation il y a ba kondi ya mboka il y a aussi quelque chose pour la côte yo et que ça vraiment malamu pour la population où ils allaient là quoi il y a raccourci ba les kaka na lolenge ya malamu vraiment donc comme une vidéo partager yango na bandeko o esengeli basala mosalo ba peut-être azo yeba ti rappeler bango basala quelque chose ça fait vraiment très mal il y a koleka na condition mais mais ezali mozindo bozongo na bino moko parce que dingi ezali mais munene ou ke boka directement na rivière il y a Njili donc bon mais quand partager vidéo ti et comme la baki des droits pour nous ressentir quelque chose parce que la population va voter qui bino, population va saler qui, peut-être bino pouvoir, on a pour nous ressentir la paix quelque chose pour nous bango. Alors les minimums ils allaient déjà, il y a le bango ma sangouté mais il y a ressentir la table en zéla pour nous les cas et que vous allez vraiment malamu. Voilà, balono pas liboso hotel la biso, tout ce qui n'a pas partager vidéo na ba ndeko nyonso o balingaka mboka na biso la République démocratique du Congo et s'est développé le kolangai Lucien Bokite, ambassadeur de la terre. Donc, vous partagez la vidéo, vous allez vraiment malamu. Donc, vous allez continuer, vous allez pour créer des contenus oyo et que ça le développement un peu qu'on a biso. Et on te quitte à milieu où ils allaient rural pour la c'est un peu la situation dans les tout ça là quelque chose pour la mboka na biso et mais kako bonga vraiment. Yo pour te dire ONG, au ça là on peut pour la population et vous allez toujours le bienvenue. Donc, botala ndingi ba maman bazo koya ezali mais belso na passer temps wa. Bo monde ezali pa et ça la passe mingi vraiment. Zambe apa mona mboka na biso tokutani mbala ya sima. Bye. Fantastique Info TV, magazine au business.